CL News TV. Il y a Christelle Larose. Balobi, ouais, à côté la tête, à commis diembika yo, au commis diembika. Salut très chers amis internautes, bienvenue dans votre site CL News TV, site où Emesana ko s'appelle Sabino, Emesana ko lobela bino tous les 4 vérités. Selon bato yembela rabino ba invité selon ba demande na bino. Lelo boko découvrir moko ya ba animateur ya Robino Mundibu, a boko découvrir ye selon ma solo o nyos tout oyo kaki selon ba rimer. Nde lelo ye moko a ko expliquer bino na micro na biso ya CL News TV. Bolan. Salut Chomi. Ouais, salut, ça va. Bonne santé. Non, santé, Kafouta, Bisso Bata, tout est bien, donc Bisso Dabana, tout est bien, quoi. Avec Robino Mundi, beaucoup de santé, et puis donc, voilà, nous sommes Kitoko. Lelo to na micro na biso ya CL News TV, toza na besoin ya ba fan na yo pe ba na CL News TV ba découvrir qui est Chomi. Ouais, Chomi c'est un animateur de Robino Mundibu, l'animateur, le coach de tous les animateurs congolais. Donc, bano babini saramboka o banda ko beta ba plan irata raté donc Chomi nangori quoi donc on peut pas sika quoi donc bambano bayana nouvelle énergie quoi. Non, c'est Chomi quoi. Merci Chomi et Rosalapé bien ba fan no ba découvrir avant Okoma et pas Robino Mundibu soko qui ko expliquer ba fanatique non na bana CL News TV moi parcours na yo. Ah, ouais, Chomi nangori parcours ça pena moulaï makasi malheureusement tarande yo zonga pied levé na bo na parler pour Mikolo résidence c'est ça limité donc voilà nazo kende émission pe mususu pa ba bandeko na yo donc mingi saka ke Chomi nangori 50 animateurs na boaka moi trop et les lots na sana chiffre 9 par Robino Mundi boulom à la peau blanche et les lots makambo o eza les lots quoi dans le lot ba sana so Chomi s'il te plaît okoki ko expliquer nan to yebi ke na minute oza et par Robino Mundi mais ba fan na il faut ba découvrir Chomi abanda ko boaka nanu wapi so koki ko éclaircir ba fanatique na ouais nada sir vraiment c'est na yebi ça peut déjà bango Chomi nangori ba yebi parcours uta pa manda chante Chomi nangori na boka papa manda chante na bokela ba krilo ba Chomi nangori Chomi mikuranzo Chomi nangori abariana moi bébé to shederu maraga sherina ngaye sherina lingio Chomi nangori akatovanda. Merci Chomi ozala ke pa manda chante et là siko nini sala ok olongwa et pas manda chante. Non, bah détail en tout cas, ils ont moulaï makasi tellement na bossa na ngopete na lungwa pe kala, na bossa na pene lo sala ke na lungwa. Donc na bossa na. Mais au pene saka ke Chomi na ngwere et na ko continuer et puis les lo voilà, na zana Robino Mundi boulom à la peau blanche. Donc voilà quoi. OK, o koki ko expliquer bana kinsu bo évoluer ndenge nini et pas Robino Mundi. Non, tu évolueras toujours Kitoko, toujours tous les bateaux, tu lignes Moussa Makas, toujours évoluer bien. Évolution à Bissot vraiment sur Bangomoro Baba, Fanatico, Pesaki Robino Mundibu, l'homme à la peau blanche, Makambu Bango, Baloba qui était Mikolo Né, Robinho donc. Tellement Bango Bazaki Bongo donc, en tout cas. Chez eux qui est bien quoi donc on te va passer dans pifo donc pifo ça quand ndingi va passer qui en donc yango to so continuer car donc Robino Mundibu toujours en haut likolo toujours ebikaka siko ba programme ya mouvement ezo kende ndenge ouais ba programme ya mouvement na ezo kende papele to répétaka chaque lundi mardi mercredi tu répéteras bon on a résidence ya Moko le patron Robino Mundibu l'homme à la peau blanche na Canriche na résidence on a profité pe na pesi ba noko nyo so Canriche moté ba noko to balinganga na Canriche on a bana ba papa bana ba yaya yubino mo boye bi fe na ngima kwendo jackpot ta pesi nga parler na do pe na limité quoi donc fait pas ça mon na Canriche on a profité moko pe ça fait mboté donc place résidence à Mokonzi ezali quoi tu répéteras wana donc chaque lundi mardi mercredi to sara wana ba répéter ça en tout cas to sara un système à couler sur yebi et sans oublier sans ça sous na yebi que tu répéteras sous na chez Daniela mais chez Daniela ils a place où bat baya ke belé ko se retrouver comme la masanga surtout répéter les bango live pendant ba yo ka chiffre 9 live mais wana journée te mikolo ndesko yo ils en a to changement stand boy parce que to bourser non dur yo e bikaka c'est ko sa bisoté bat ba yo ki chana no boy to kito ko masko o lembisarin ya moto check up puissance na makasi to répéter quand couler sur yo bikaka coffrage ndem teleki makam mais balobi Robino Mundibu succès nezaka ya ba générique barumbate eza solo
T'es biso boyoka ba plan na biso bien te. Soyo ki bien yo mozoka. Mais mingi générique. C'est là oyoka loko te ozoka ba blona biso lokwa ba mapendo amulo voyo. Te ba nzembo ko teleke belé e betanga na mutu. Biso tona ba nzembo belé ozo beta na mboka o. Ozoka pa so fandi biso kena OK place mo boka mnake. Yo choli singa lelo ne bala sentiment. Soveta jana monika sina ndimyo kufai na ba mike. Ba imba ba nzembo. Donc na éviter l'oni bo lukela biso mais na ndenga mabete en tout cas biso vraiment rumba ça va générique ki ndoki. Et là on déso bangisa bango ba yoki na générique beti na ba niveau moko boye ba to satanda gité. Ba bazela ke za la bango menzo ke za bango te Robino Mundi buloma la peau blanche ba chomi ba ki ndoki. OK Chomi, tolingi peto découvrir est-ce que bozalara à bon terme yo aux animateurs ya groupe Robino Mundi ba confrère na yo mususu o ya ba animateur ya ba groupe musu est-ce que bozalara na bango à bon terme poinité o ka balinga ndenga inde to ça bien o balinga na bango ngate en tout cas na bipete et bongo ba animateur ya Fabregas poinika bango ba animateur bazé belé na bandina na Fabregas tanga ba animateur des émissions na ngai ngande muna poser ba question ba réponse yo eza simple ba boa bien o apprécier net banani te nazandi na bakombo bayati c'est que boza moi rancune moko rancune ya nini on osana ba leki na ngawana rancune ya nini nga Chomi na ngwe coach de tous les animateurs congolais nazan o ozo pa batutu ayo chaboy yo mo yebi ke polongo la chaboy na epte foya na nini ozo comprendre donc ndena zawe batutu ba yebi ke fongwa maye ozo comprendre dans la minute Chomi na ngweri no rancune o comprendre ngana ko bando wela te ponga nana pifo lo baba ya ndi ba luka ba dodanga po bazwa geo ngana nango ozo comprendre donc bango baza batu na baza frère na biso ba sa boulot ba collègue donc voilà. Oui Chomi soko kokyo tangela biso moi 5 animateurs oyo yo oyebi pe apprécier kande bayemba babwaka baza mo belé donc faut tangela ngandi tam sumo orchestre dina ko meko yeba potara orchestre ils belé à part chiffre 9 na mboko to bike orchestre pesi belé et pas papa chéri animateur nini apprécier Jean Mistina boira bien et pas Weranson mikolo azate kuna si mikolo batutu balongo na bango donc kuna animateur azate non ozo boaka kuna en tout cas Chomi et bon et pas faire recherche d'épaule baya wanati les créateurs azo boira bien ndeko na sumsu nani ndeko na ngao nani wa utapa fina so aze kwa utepe super fina so faire akende super fina so wera zonga super fina so faire nani Bercy Bercy et bon et pas Fali papa te en tout cas boloké boloké le loké toi les chambos non wawa loké toi allez boloké les chambos boira bien donc à part ye mutumso azate te à part te c'est pas Fali papa donc animateur muso azate te et bon Paolo Standard en tout cas funa me ka raisonner baya peut-être se passer belé ba boa kaka mais funa raisonner bango. OK merci nayebi ke ba réponse oyo et c'est le plaisir na Papine Zola Meso NTP Pro motema ya Christelle Mamulupungu ma patronne j'aime l'appeler ma patronne po yende aza patronne na ngai ausa ke Janine Kalanga azala bino bafanya CL News TV bomo nanga en live na pesi un grand merci les sous na Papi Mvoama et Siko Zali Roger Ngamboli depuis Londres balobi Didier Chemisi le Robocop congolaise depuis Belgique. Bon séjour à Kin, à bienvenue Mboma. Yo yebi. Na ozongela lisusu Chomi, soki okoki ko pesa moi ba contact na yo et pas ba fani o alingako. Ouais, en tout cas, on appelle ça contact. Hein. Ouais, numéro nanga vraiment ming ezali contact nanga la bosso ça fil numéro nanga na pesa bango. En tout cas, numéro nanga ezali plus 243 09 90 35 60 94. Plus 243 09 90 35 60 94
94 quoi. Donc voilà, chemin nguri wana boss benga ngafe na ngalen Zulu Kabwiku Union Européenne na mikili. Yuyu Kabwiku cathédrale Yuyu Kabwiku et na bosanité vena ngai Francis Weta papa Chansard. Francis Weta papa Chansard vieux à lobby chemin nguri. Maintenant tala mutuka yango tamura na mutuka kwa do mutuka yango kwa venanga Francis Weta papa Chansard et na bosanité batutu bara na mikili wana na bosanité Reine Luke ba mama ya bana na Lyon et na bosanité batuka banzele bazé belé wana yo yebi na pesi bino mbote belé moi oublie muke bosa ya ngai toujours boyebi ndeto ko zaradong makambo za kitoko fort et na bosanité na fonie moko poser nga suba question ya lipo na bosani vie moko en tout cas important makasi donc oui chomi Teddy Finko Abraglodi service. Voilà, moi, mot de la fin par rapport à la fin, qui est presque à la fin de l'émission, moi, mot de la fin, au bandeli il sa programme, il y a un mouvement Nabino pour la fin Nabino va découvrir. Ah ouais, il y a les bosso merci Nayo. Nous sali fort Oyo. Donc, il y a les bosso enseigne merci Nayo. Nous accordé au temps Nayo, puis nous avons fait depuis le roi Yo. Vous voulez bien qui était l'artiste Chomi Nangwere, on se comprend donc animateur, coach de tous les animateurs congolais. Nous avons une émission ça la bien donc en tout cas merci d'abord Nayo puis merci na ba grande fanatique nanga o tout balela Chomi Nangwere balela chiffre 9 na ba o balela orchestre na chiffre 9 en tout cas ba toujours s'il vous plaît Chomi so na koki ko bakisa et pas Robino Mundibu to ebi Chomi na et pas Robino Mundibu to koki ko yeba au bois qui combien d'écrits et pas Robino Mundibu. T'es pas patron na bogmo ba créer belé en tout cas mususu ko te ko bunga mena boka ba krelo ba. Salama yele mi balaki sase soka melibi mela kabelo mbongwa ko zimele yo mwana boko banda ko elela etire ke boko de la miswe pona lokoso kisasa lelo mishina badala kate mama nanga kanza zo shina yo nzoko zo shina bozo shina na popolandu. Donc mi bala butu ba j'ai ma beto bo ke boko de la misoko ya kolela bilia kinga biko kie. Donc voilà on a chemin na ngori quoi. Donc na boka ba krilo ko ba Nogo Vincent yeah ale Nogo Vincent e boulema na leli na kokende na ye na kolala na ye. Donc voilà dans na bossa ba krimo ba bongo na boka ba krilo ko la ba ale bolo mona magwenda yedendi selia nzoto na yo ko ibisanga la libere moke pona to mola bilamba yo bina malamwa robina mundi butala mambwe bilamba to kope palikolo wo lolo libo sepe dona boka ba krilo ba yeya moto na linga kana nushbinda Blanchard elo mobile libale ye. Donc voilà dans d'abord ba crier belé yo grevi futila fala no monga ya moi mira chabwe ale kanga yo. Donc voilà dans na muto na bogmo ba crier belé donc na ko tanga on passe na mususu donc na bogero te na yesu na batu ba mama yo na yo kakite na toli yo pesa kinga mama yo sentiment ma trompe mama yo bilenga tango moke bominga ye mama yo omoni balo kotiango 4 lettres lelele oko vandela po ya oko mana santé amioto donyo sona chomi kar. Merci beaucoup Chomi. Moi mot de la fin. Chomi na ngora eri susu. Ayo. Chaboy. Chana nuboy chana. Botigelanga pena boake popole landu. Botigelanga pena mona dula sabilele. Botigelanga pena mona papia didie mabilamba. Bilambebele John Bolikamba yo Chaboy chana nuboye chana le bon champagne na kota fesse buga yo na naviguer. Donc ça c'est Chomi na ngori quoi donc yo yebi donc peut pas sika moto na moto
Ok, moi, mot de la fin, programme en mouvement. Programme en mouvement ezali donc lobby let's journée à Lilo journée à Lilo tout ça bon on a Kassavou Boucher Rodriguez na place Rodriguez on est dans la cave na avenue Libaya donc ba ya venir vivre Robin Omundibu et son orchestre donc boy on a ba chomi na ngweri boy on a ba ya tout ndenge za la bon ba virus boy on a ba ya Levitique Manioko Fritz boy on a ba masana ba ger gouve ba chanteur ba zona ba tonda boy on a ba danser sa kanda on se comprend donc j'ai péné les couleurs au Saranaku tout est bon on a ba Ritz Bolungara bon on a ba petit Sylvie bon comprendre que était orchestre c'est complet quoi na yemoko grand prêtre Robin Omundibu les grands Manitou l'homme à la peau blanche donc boy a péné belé le tout ça on a puis lobby to robeta bongo na place au nini ezali na kota na boulangerie na Sopin Victoire donc to robeta place wana Texas boy so na cité comme boy a place ça Texas donc boy a péné belé wana donc tout est bien quoi donc tout est bien yo yebi donc match ya péné likolo quoi je vous aime tous yo yebi na linga batu na nganya soko le kanyon soko talaka to zaki mo yebi ka attente na ko kufa. Merci beaucoup. Voilà. Merci un grand merci pour to komi na suka émission.